Mes condoléances les plus attristées à tous les députés nationaux parce que Touti Kobungi Samoko Nabiso et Zali Bongo honorable Apalata. Bienvenue. Apalata Zalaki, président du groupe parlementaire MS, si je ne m'abuse pas, MS oui. Nous l'avons appris. Ngai na ebaki malade na été personnellement. Nous l'avons appris qu'il a été opéré à Kisangani et Panaye. Kuna, il a rendu l'âme, il nous a quittés. Depuis le 3 mars. Mes condoléances les plus attristées. Mes condoléances encore une fois de plus parce que quand il y a l'ancien bourgmestre de la commune à Kinshasa et puis Maki Lobby ils allaient exposer kuna na stade de martyrs. Mon amboka Sapu Kalimasi est parti. Mes condoléances à la famille du docteur Christian aussi. Quand il y a belle-mère Naye et Bimi Lelo. Nous commençons au moins l'émission dans cette atmosphère là. Ça fait quand même mal, mais là, nous sommes obligés de faire tant soit peu quelques minutes. Vous allez remarquer que Tokozo moi temps est belleté, mais l'obligation, est que Toko peut changer. Nabino na tongo ya lilo to mokolo mwa lilo. Bande konangai tolamuki na Congo, tozana Kinshasa. Bamituna ezo uta de partout. Tokomeka tant soit peu qu'on répondre à quelques questions. Nabino, parce que Eza, Luke, biso to décida ki yangwan. Nakati wana, tokope Sabino, otoyebi na lobaka que nous n'avons pas le monopole. Il y a Koyeba, mais nous sommes parmi les personnes les mieux informées. Et le Congo est créé qui polémique. Na batu misusu na ndenge ni na lobi na ndenge wa le mieux informé de mon pays parce que quand même toyebi ba makambu. Nous félicitons bandeko ya cabinet ya chef de l'État parce que finalement tangu to beleli bake ko pesa ba to ya présidence ba carte lelo quand même bazana ba carte de service et bandaki lobi félicitations na bino. Mais nazo mituna bosaleli yango tapage pona nini pona kopesa mutu carte de service il faut bo médiatiser yango ngana ebite makambo ezo salema na cabinet ya chef de l'État na ebite pona kozwa kopesa mutu carte de service il faut salela yango tapage, il faut salela yango une couverture médiatique. Il faut carte de service ezalo ko la carte oyo ngai tambo na ko pesa na bajan ya tokomi wapi télévision. Ezalo ko la carte oyo JFM service oyo peut-être beaucoup mona ye awapo kala mingi te azozonga ako pesa na bajan ya JFM service. Biso tangu tozwaki ba carte ya ba député. Est-ce que togenda yikuna pour que baba na kokanga biso ba photo ba yana ba caméra ba lobake bazo pesa ba député ba carte ngana ebité makambo ngana zomona na présidence na ebité ata posango ya visibilité. On ne doit pas créer la visibilité là où il ne fallait pas. C'est sous pression de boye ko pesa ba to ba carte. Yango ti lelo na kosengaka que le cabinet du chef de l'État soit évalué. Lelo bozomona ba vidéo ezo salema partout, enrichissement illicite, ainsi de suite. Bon, ngana ebité. Likambuana ndenge kolobama. Na kimona mboka Augustin Kabuya lobi, faut bala kisabato ainsi de suite. Quand on parle de l'entourage et à chef de l'État, on ne parle pas que de l'UDPS. On ne parle pas que de sa famille. On parle de tout le monde. Parce que Nakatiwan, le chef de l'État n'a pas que le membre de son parti. Azana ba membre ya UDPS, Azana ba lié ya UDPS,
azana baninga na ye amie connaissance o babenga. Mais lorsqu'on a kosenga pe na koloba, la vision de notre combat est basée sur le principe na biloko biso to bundelaki ya banti valeur o lelo batu ba ko dénoncer. Dossier Mike Mukebai. C'était prévu que mwana mboka Mike Mukebai abima lobi. Décision cour d'appel essaie de se prononcer basengaki libération na ye. Et salemi que ngonga ekei ba formalité administrative et umeli yango butu kotaki. Tozali kolikia que Mike Mukebai akobima lelo. Tina minute on azo sa l'émission na bimité azana na makala. Akobima lelo. Mena lignina tali sabino eloko moko. Kombo na monsieur Tambo. Lobinga moko na kitaki na prison ya makala. Naza mutu te biso ba combattant to lukaka visibilité te na mukongwa moninga mususu. Soki omoni un combattant ngai ba Mukebai bazali ko défendre nga quand j'étais arrêté. Et ça parce que bazali ko luka visibilité te. Pour ba yebi que boloko ezalaka ristourne likelemba. Pour na biso. Le eza tour ya Mukebai, lobe kozala tour ya mutu mususu, ainsi de suite. Mais tango komona batu wana bako défendre, bazo ya pona visibilité te. Yango na lobaki na bino bilongi o boko tala. Bazo loba trop, to yebi bango te na combat. Bayeko bimisa eloko, botala kindo kinenge do salem. Lobi wabimisi problème wana ke te. Babimisi Mukebai te. Pesa zo senga soki $4,000, soki ndenge nini. Lokuta bande konangai. Mukebai akobima. Je sais que moko akolobela yango te, mais moi je suis obligé de le dire. Mutu soki atie tembe na kotia biloko. Batu ebele bakoluka ko vivre na sima na ye. Kobenga ka batu na poto. O bazo senga boy, o bazo sala boy. Bisonde batu tozo sala. Lokuta. Condition de vie ya famille ya Mukebai. Mwasi na ye na bana na ye. Papa na ye. Na ye moko Mukebai bisika azali. Biso batambwe toyebi ata mwa muke. Na lobite ke na ye bebe. Toyebi ata mwa muke. Mais ezana batu moko qui se retrouve. Bazui arrestation Mukebai lokola agenda. Tangu yo Mukebai nalobaki yango. Tangu yo Mukebai azana prison. Yo leki wana obandi kolobana batu o makamwa lokuta. Que voilà bazo senga $4,000. Bazo senga eza pona peja yoka que bozali ko s'attaquer na ye inutilement akanga mutema. Et puis yo ko sala nini? Kobelela e kopesa solution nini? Yango na sekaka koluka visibilité. Mukebai bakangi azana parquet alinyala la wana boye wana bobandi ko menacer ba police yo bazana kasho bisika kotikala bande konanga o kindo kite soki Mukebai alala ka mukolo wana na prison mbele na parquet wana mbele to ebite soki mikolo to linga to lobani biso batu toleka na nzela wana to ebi ba réalité e mukolo ngweza mukolo nini jeudi mukolo mabe bawo baleka na nzela wana bayebi ke ba mikolo lokola jeudi eza mikolo mabe kozala na parquet. Je sais de quoi je parle. Bawo baleka na nzela wana bayebi e mukolo wana bino bo menacer ba policier bo menacer bawo bazo kengela kasho bisika ya kotikala après bokamati nzela bino wana tangu kaka mutuka eye jeep moko mbangu moko atika sapato ye wana zo kende na ye kolokotela ye sapato pour kena kende kopesa bande konanga eza na makambu moko ngana ebite
tokolobaka makambu oyo eza pona kotalisa bino. Pendant le temps que Mukebai alekisi na prison, eza na bandeko bakomisi yango cop na ye bakosengaka bana poto mbongo, bakosengaka batu mbongo. Omoni biso tozosala boye, tozosala ba démarche pona Mukebai mbongo nini ozosenga. E mbongo wana bakosalaka tout. Mukebai akoloba nini? Il est dans une condition où il ne peut pas parler, mais je sais. Ngana ebi Mukebai. Mukolo muto akozwa ne problème. Akobeta eloko ngana zoloba. Akobeta yango. Akobeta yango. Batu oyo bozomona bazobima boye. Mukolo bakozwa problème na Mukebai. Mukebai akobeta eloko oyo. Ba kosala ba faire na bango, vous pensez que ils ont sympathie vis-à-vis de Mukebai. Lokuta, bazoluka, moi succès, et puis na moi mbongo. Le PG, lobby a sengi batumbongo $4,000 te, oyo ba menteur, wana ba koloba. Makamuna zoloba, oyo, boko tu na maître Papi Mbati, qui est son avocat, boko tu na maître Kapiamba, Georges, qui est son avocat, bayebi sabino soki mais c'est un oiseau kosa. Visibilité. Lokuta na lokuta. Et ceux qui s'y va bloquer Mukebai, yo ça te profite non? Parce que ozoa tellement que ozana discours à copier ça te. Ozo kana no visibilité. Na tuna kabino. Depuis Coutinho Fernando Abima, na tuna ka esika azali. Soki azande nini? Mais comment quand on la marchandise? Et Jean Jomi Dongal abimi. Frank Edongo abimi. Nana landela kabang. Bovanda. Umene zalo kola moté qui a cercueil hein. Soki a église akosambela ndenge ni. Mbote na bande ko tout bakolanda à travers le monde. Masolo ya mboka nanga. Nazo souhaité na lobaki na bino ke tokozala mulai penzate. Je prends quelques appels avant que Nazo agi ferme pour quelques minutes. Tous quelques appels parce que ceux qui te sali angote et copé sa malamute ou ils ont déjà contrat n'engé te kanaki. Tous bandeko. Bonsoir, Ndeko Eliezer, Manako Lupango. Bonsoir. D'abord, on est dans la joie pour l'émission Nayo, ça nous aide un peu tous à la libre et à s'exprimer. Quand il y a des ordres dans la loufu. Des ordres dans la loufu, tu évites. Batwana nyonso bakanga batuna niveau à loufu soki ezalaka nini. En tout cas, gouverneur wana ya ba Congo auti kozwa tope ya Congo central auti kozwa balongola ba barrière nyonso mais loufu pona ozala libre na loufu ça pratiquement difficile. Donc batu batana aux questions à loufu yana désordre ya kosakana te loufu wana ozoka loufu. Ezayete gouverneur. Mobeko ya kolongola ba barrière et utaki na président de la République. Et c'est sur toute l'étendue de la République batutu balongola ba barrière. Eza gouverneur te. Bonjour de Eliezer nalingaki kotuna soki ya solo ba refoulé ba congolais na France. Ngana lobi boye. Jusque na minute o ngana koloba. Makambo ya refoulement wana ngana ebi angote. Ata congolais moko que il a été expulsé na tomoni na Kinshasa wate. Soki batu ezana batu bazo insister, ba insister. Ngai na pesa ka ba information formelle te. Soki batu bayaki boko ebisa biso kombo na bango, kombata nini, kombo na ye azalaki wapi. Comme ça toko kitsa mutema, toko ndimaki tozalaki informé te. Allô, Papa Eliezer. Ngai
Maman Marie na Londres. Nazo benga pona makambo ya ba école privée. Oui, maman Marie. Papa Tshisekedi alobaki ceux qui tongi to ba école privée ngoko ma ya l'état makambo faut que mbangu. Depuis décembre, ngana za école privée na ngana Congo. Depuis décembre to landaki makambo ya toko msango eko ma l'état. Mais bata communauté bazo linga ka to pesa bango mbongo po makambo ba ko landela biso dossier wana. Ceux qui to bata communauté depuis décembre to pesa bango kambongo. Makambo bonga maka teti lelo. Ekomi bata sekopé, il faut te pesa mbongo. Et puis après ceux qui école comme ya l'état, il faut to kabala promoteur kabala mbongo wana la bato susu ya communauté. Nde yango nangi olanda biso likambala po nazo comprendre ngo tezo moi mobulu peu compliqué. Merci papa. Merci maman. Communauté ngo za communauté ni tozo yebata kombote. Bato asekope wana lelo toni mwaba ake ko déposer lettre à dénonciation na na parquet contre le ministre. Na bengi ministre azana Kisangani. Je pense à zongi lelo. Lobby jeudi ngana kokutana na ministre. Na kokende na kamera nanga. Toyeba likamwango asekope oyo ezandenge nini. Tozo andeko mususu. Endeko lezer, yo zolo belapso makambo mususu. O tudomona ba media eza makambo ebele. Yebisa so vérité. Yo za no député ya vérité. Mais tudomona ba image ndenge bazo kitsa bandeko, ndenge bazo sala na aéroport boye. Petu biso ta bandeko bazana aéroport, mais tudomona vérité te wana tokoboya yo parce que yende to ndimba ko yebisa so vérité. Yebisa so vérité ba donc ça qui ba congolais o ba combattant na Kinshasa to ba donc si bangote. Biso atuna Lubumbashi to na vérité te. Olobi bien kenga na lobaka vérité. Vérité na lobi ezaya que jusque là ata congolais mon côté combattant mon côté ba expulsé jusque na ngonga na zoloba aw. Soki batu balobi basi ba expulsé batu. Ba pesa bino ba kombo na bango toyeba que ba komaki mu koloni ni baza wapi. Donc ezaya ngo wana ndekolanga na Lubumbashi njo vile mambo nyingine mishi yuwe ile ya kusema ba combattant barikuya ni bia bongo mishi kona hata mtu moya kama bantu wanakuambia sema ni bia kweli bantu barikuya bashi shibatutaye manjina abo njo tuyue. Bonsoir ndeko Eliezer biso toza awa na Santiago problème toza na yango awa ambassade o ezo couvrir biso ezana ya Brésil et puis consulat ya Argentine bazo sala eloko te s'il vous plaît. Tokomeli bango pona ba passeport mais bazo senga biso titre de nationalité nzoka tozana ba passeport expiré $30 par titre. Bon, ngana habité. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose pour que tu comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. Makambo a passeport zongi trop. Faut total en nintoko sala tozo ndeko mususu. Ndeko nazangi na maloba na watu la démission na yo bombo uto beta ya suko yo c'est pitoyable pour commencer tikana pe sombote aux brave ministre ya FCC ya cash ya mwasi akomi makangu ya ministre ya FCC Fachi azoyokango to azoyokango te. Vraiment très triste. Mbogo Congo kufa pamba vraiment nalembi. En tout cas nazo ebate tolo bani na mbogo wana vraiment c'est vraiment triste. Ba combattant ba ko se retrouver ndenge nini soki na biso akeko likangu ya mutu ya FCC. Nzambe limbisa. En tout cas ndeko na peso mbote comme na Joseph. Merci. Papa Nanga Joseph, merci beaucoup. Nalobi boye, kozanga koyeba parce que expertise ezate, connaissance ezate. Ministre moko ya mwasi akashi akeko mikoti za kimakangu wana ya zokosa yeke ya yebi ya zanzambe. Ndenge tokolo baboye, il faut ba compter na ba ministère oyo FCC azwake basi ba récupérer ministère mususu ya likangu ya ministre ya cash ya FCC.
ngatambo ndemdu nazolo soki mutu ajetembe na kobimisa bakombo mutu pa kosimbanga azate bozomona ngake na sala kama sapa ministre ya mwasi ya cash akeko mikotisa kimakangu a force ya kotuna ba intimider kana tumwa terme moko boye akeko mikotisa kimakangu pour que ba gidaka yendenge ni na kosala mais jusque là ministère ango ezo simba kate ezaboy ba négociateur bozo kanga ino batu bochaka batu ndenge bozo chaba mandataire mikolo tozo ande ko mzikolizer banki ya mozite wana autotine la yo olimbisa ngai na kanzai na tinda yo na tinda kyango te merci na ba te ba photo zo tindela ngande konanga oyo lobaki ke ba banki ya muzito na Londres ezobima ba photo te ezobima biloko moko ba koma lokola na kishinois boy eloko moko ngana moni ata eloko moko te jusque là soit ça la capture ya otinde linga comme ça totuna tozo ande comme ça. Bonsoir Ndewelezer. Bonsoir. Toujours papa do. Bonjour papa do. Mon message bosta tina kina mono le kisi amote. Yango na. Atura sur émission lelo. Ndewelezer mais makambo je la cabinet vraiment. Chef de l'état est-ce que makambo ayebi yango to azoyeba yango ti. Comment baso ba inkoni ba kota na kati ya cabinet ya chef de l'état. Est-ce qu'il y a yebi to ayebite tandis que ba combattant ba bunda ti lelo basaka na limité na bazandu na bagambela wana hein béton mais ti siko rien donc bordeaux etc. donc tout c'est pareil mais c'est comme autre espoir donc espoir ya la moitié donc le dire n'a invité vraiment donc n'a invité donc donner monter ma passi donc n'a invité ozobeta mbela makambo billet avion bazo ibara est-ce que chef de l'état yo kati de plaisir merci papa au monito lever option ya koloba parce que to moni que silence za malamute bazo memaka ba inconnu na cabinet ya chef de l'état na lingina fongolelo komoko oui mutu soki ateteme na koya kotanga na kombo ya mwasi yango na kombo ya mutu akotisaki boyebi ke mwana mwasi moko aza na Kisasa alobi azokana alobi ngai kaka na bima na chef de l'état ngai kaka na binga ngai kaka na koma mwasi na ye bokomona bandeko nanga est-ce que vous pouvez vous poser la question mwana mwasi wana kenda chef a voyagé une fois accueilli quelque part mwana mwasi wana se retrouvé na délégation à président de la République pendant qu'il y a ça la kana président c'était baye ko sala tout tin avion au chef de l'état akokaki komata mwana mwasi wana amata na kati bravo na ba protocole d'état bravo na bango vigilance ya protocole d'état ne baye ko dénicher mwana mwasi wana yo za nani ona sala kanani o sala ka wapi o c'est-à-dire bake ko vérifier kombo ezate ba débarquer boyo ka degré batu ya modèle wana bakokotisa monguna te oyo akosa la chef de l'état mabe mwasi wana eza bolingwa lingi chef de l'état ou bien eza makambo yake lobi tozwa vidéo tellement que biloko ba vidéo wana bolilango makasi nalobaki na bino ya lobi dossier ya Eliane tala ndenge batu bazolanga batu kuna penza ça intéresse les sérieux les intéressés pe yango ozomona likamango ya Eliane yekobima mama bokilo na ye mama ya Ben abenyinga lobi papa ndenge bazofinga biso awa même batu oyo to bengana na bango kala bakomi kofinga na lobi mama bazofingela bino ni là ils ont intéressé bango baye ko bimisa photo moko bazotindela ngatala mwasi ya Ben asabala kiso ina Afrique du Sud lokuta baye ko bimisa ba photo ya mwana liboso ya papa wana na mama wana donc yaya ya Ben bake ko pompe yango na Facebook na ba réseaux sociaux baye ko bimisa photo ya Naomi oya vivaka na Paris
balobi mwasi ya Ben yeyo photo wana bakanga chango awa na Kisasa photo yo bazotambusa ya Naomi azana papa ya Ben na ye Ben awa na Kinshasa selon information à ma possession du moins Naomi ye moko ale kaebisa batu keza yango te aza mwasi ya Ben babala na wapi quand tout ça selon information à ma possession Naomi ayaki akendaki kozwa kolina ye aza mwana Paris Ben ayaki awa ezana kolina ye bapesa ki Ben mukolo akeko zwa koli bayebani bazwi ba photo na bango bakanga ba photo wana nde na yoki lelo débat ezokende dans tous les sens pona nini tala Eliane azala soki o ndumba azala soki o nani azala soki o nani Ben mwasi ye aponi ye wana awa na Congo awa bomona te mwasi akochao moi ya bimi akochao moi ya bimi akochao moi ya bimi akochao bazozwa ye kaka wana problème na bino eza nini bolingo na bango ça intéresse qui yo zana mwasi na yo ozape na mobali na yo na lobi makamuna bango yango wana siko oko finga bozo finga famille wana eza pona nini papa wana za fonctionnaire international c'est papa de Ben là azandenge bozo mona eteke soki ndenge nite a fonctionnaire international donc eza compliqué na insista kina nwana pour que na profiter koloba likambo wana c'était quand même bientôt lobela yango tozande ko mususu ndeko Elezer eza toujours David à partir ya Luanda na Angola toza parmi ba combattant oya IDPS au na niveau ya Angola tozo senga vraiment toyoka kike basi ba déployer déjà GLM mais pourquoi pas Pekinga kati tozo mona a makamu Jean Laurent so osala na mboka oyo même oya azalaki lokola président liboso Eduardo Jean Laurent sa okanga na bana na ya zolandela makambo moko na moko et pourquoi pas Félix akoyipe ko sala ngote toza na posa mboka ebonga toza na posa tozonga na mboka na biso na mboka bapaya to ko kalisusu tende ko Elezer basala quand même quelque chose mutu nyonso azocha libanga liboso a Félix est-ce que bakoko isaite bakolongola ete biso peuple tozali eloko nini ezosenga eloko nini ezosalema mboka ezotambola te biloko ezomata toza suna liloba koloba te vraiment bataela biso makambo vraiment. Merci beaucoup ndeko eloko ngana ibi ezake eza Lorenzo te mutu azosala eza justice angolaise mutu ezosala ekosenga que justice ejoué yango rôle Félix pas joué ya rôle ce qui to joué wana bien sûr prof nanga criminologie alobaki nanga que tango nazolobela ye principe cher à Montesquieu alobi nanga que ouais wana eza ce qui est idéal ce qui est classique mais ba réalité za mususu parce que déjà bazobenga chef de l'état magistrat suprême commandant suprême donc principe à séparation de pouvoir eza un peu compliqué bon mais je pense qu'en Angola c'est la justice qui fait le travail et non le président Kobima Lokola chasse à l'homme ou règlement des comptes. Tous en des consus. Ndeko Elezer, bonjour. Ezangaye, monsieur Mpembe Lentia à la partie de la France. Merci. Bon, la monique yo, vous allez kaka ko critiquer kaka ba combattant oyo batumbaki drapeau ya ba ivoirien. Mais au mituna nano question drapeau ya ba ivoirien. Et kindiki ko sala nini na manifestation ya ba congolais. Tuna question wana kine ko sala nini tozo mona un certain ivoirien azawana soki azasoki passer soki nani musane kaka ko finga ba combattant ko finga ba combattant pona concert ya Fali donc bon sikoyo drapeau wana kine ko sala nini kuna omituna sikoyo yo moko na mituninga moko pe na tunio pe drapeau ya ba ivoirien ekenda yiko sala nini menga nazo répondre papa tangu ozomona lelo naza content ke oloba ndengwa lelo tangu okotala ba congolais bakotisa na makambo na bango bakotisa batutu bakotisa ba rwandais bakotisa ba angolais bakotisa même makambo ni ya bangolais biso tokotaka te ni ya ba zambien biso tokotaka te ni ya ba rwandais biso tokotaka na mona ki bobandi kolela
bozole la soki musicien rwandais moko akufaki kuna lokola bino boyeba nina bango ngai na yebi ata ngai tambwe makambo wana zomona mtu wangu combattant le rwandais atia matanga ya mtu wana akufaitala biso tokufela ka batu awa osho kata message ya condoléance uti na Rwanda ke bokufe chebe ya kufa na mboka oyo boyoka message ya condoléance siko musicien na bango wana aleki batu biso tuto bungisa awa boyoka kasoni makamususu bino diaspora tokufisa Armatu Ngulu oyoka Rwanda bazo regretter botelemi wana etikala kika bolo ba Jésus kombo ya mutu ango soki nani c'est pas possible alors bozo batutu wana bokotisa tangu bokotisi bango bakoti na makamu na binoti yango drapeau ya ivoirien bayebi ke bozaka batute bo mifinga ka bino moko allez bozu ba rwandais botie bango kuna likolo mais ce que j'ai dit c'est quoi kozwa drapeau ya mboka mususu kotumba eza koluka bitumba na mboka wana. C'est simple que ça. Vous insécurisez Banekonabino Bazakuna. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça. Batouana ba mikote latin, nasina tunibino. Boye bisanga bitumba tu. Yaba Rwandais, yaba Ougandais, yaba Burundais, nenge bakota kana Congo. Oh bakota sanke bazala na Congolais moko. Baluka ka fenêtre. RCD bayana bat. Ba CNDP bayana bat. Ka ba Congolais ba Congolais moko ba tie étiquette wana. Tokende ko boma bande kona yo. Et c'est ce que vous faites. Bonjour honorable. Nabengi en France. Nabengi pour un dossier. Il y a Henri Magie. Il y a FC Salobaki qui cache Baon Basala et Mona Kabila. Et puis Félix Tshisekedi, Azalaki Lokola. Puis on a Bango, soit Aza élément na Bango va travailler qui. Si les autres déclarations m'ont caché Salamate. Bino pe batuto tira ka motema bolobela histoire ngote expliquer biso ezaki ya solo to lukuta. Merci. Merci beaucoup papa. Comment mutango tangi mutango d'abord ngata muna ebiete. Sikola okende ko répondre mutungai na ebiete. Soti balobi admettons que mutuano tangi aza mutu azo exister. Alobi que cash bango FCC nde mutu basala. Kaka bango wana bazolo balisusu ke bakabela ke pouvoir toko panza yango kaka bango wana balobi ke non voilà pona babimisi misisa awa yakobima soti ndenge nini balingi babimisa un général major ke azaki te ezaki kaka mutu a PPRD moko bango balatisaki bilamba ya PPRD parce que ndenge bazolo bela agitation partout. Wana babenga kango na lingala makelele ya wenze. Botu na biso mituna ya bato baza sérieux to ko répondre bino. Mais sinon ba makamusu to ko lobate. To sukana wana pona le lobo limbisa biso to zana moi message belé JFM service. Olinyo lobani. Merci dans JFM service. Je vais juste pour nous remercier d'abord Bakilé dans JFM service. Et puis ça fait un bon longtemps vraiment tant moi mon aïe qui est dans la commune na kata magazine te obse to ba partenaire na ba milliers nyonso ya ba média ba place nyonso bo mona ba bralima ba zape na ba batu na bango ba kombo na bango obse to ba parmi bato oyo ke to ndima tous ensemble na magazine to komi wa oui la qui ça bino pe lelo ke pour JFM service de yebana na mokila en tout cas sans vous mentir ça pour la magazine to komi wa. Et on a remercié sous de Bonaviso honorable Eliezer na likanisi ya zo pour na informer mokili mobimba bakamuso de même na kati mboka. Alors message vraiment na zaki na mpona ba client na nganyo so ba zaki na biloko ba 41 oyo police ya douane ya Belgique kangaki ici ba libérer déjà conteneur ba suspecter conteneur ba bimisa biloko nyonso na kati pour ba vérifier ce qui est ba mona qui suspect. Alors l'affaire à Moussa Nabango, va mon accueil au et puis va libérer conteneur à bas 41 des ans. Alors tellement que vous mettez qui, tant que vous êtes à bas 42, tous les deux conteneurs à bas 41 à 42, ils ont comme un mois au mars à Wanamataï. Alors le Nazako, Nazo Senga sous pour la client Nanga, tous à rappel à moi patience et à moquer par rapport à Moussa Sala. Moussa où ils ont facilité, ils ont vraiment des difficultés Nango. Ce qui m'a retard, mon qui est salami, ça ne sert à rien, il y a Kofinga, il y a Kolobaka, n'importe quoi.
ouais tozobenga ndeko Eliezer conteneur yango ewumeli me ngai kutu naza na ngambu soki bopesi nga biloko soki ekomi na destination te nga nazaka mal à l'aise c'est preuve ane nazoyakini preuve ane nazotambola ebele eza mpona mosala oyo bopesanga alors nazo remercier bino et puis souci nanga mingi ezali mingi nazosenga nano na gouvernement na biso congolais parce que biso toza badiaspora badiaspora nyonso batiaki motema ke non ndenge président oyo ya diaspora akomi na entête ya mboka bakosunga biso mpona douane surprise nazokutana nango awa ke douane babakisi 5% par rapport ndenge ezalaki donc na baclient baza koloba nanga mais JFM kitisa prix ya biloko parce que président akokitisa biso mpo biso toya badiaspora tokotisa biloko na mboka en fait mpona oyebisa bino ke non douane ekiti te douane emati susu babakisi 5%. yango nazo réclamer bozo pezaka ba exonération na étranger na ba libanais na ba pakistanais pourquoi pas potala pe be mission on de Eliezer à l'Axarabino qui biso pe to ba bato zo ko sa bloko na kati mboka bo pesa biso pe ba exonération na to ko sa bloko na ba façon tout na kati mboka oyo ba libanais bazo ko ba or fort bazo sima biso mboka parce que baza na exonération so pesi biso ba on fort pe ba congolais ba bimisa ba mbongo na bango ba ko importer ba loso ba ko importer bloko nyonso et ko kota na kati mboka to kozala bien. Et là, on a senga vraiment ya wana bon mais à comprendre biso pe bato o bozo mona ke baza parmi bato bazo contribuer ka tamboka oyo biso ba JFM service toza après même na makambo nyonso eko le kaka na mboka oyo makambo ya propriété na ka tamboko nga JFM service naza après ya ko investir a pe ke to tia ba biloko po propriété kota na mboka makambo nyonso eko le kaka na mboka oyo biso to après parce que biso to ba vrai congolais donc message vraiment nazaki na ngwa pona ba konza mboka bon mais à comprendre biso bo pesa biso pe exonération si faut président senga rendez-vous mon pona ba opérateur économique à Congo ba o baza libanda to kutana o ba bazo considérer bango biso to ça pour ya to so na ye poto senga biloko wana nyonso vraiment message na zaki na ngwana pona ba client nyonso vraiment musala JFM service za ndenge zo continuer malgré aventure ba sa biso na Dallas on de Eliezer seganga mingi bo eza réalité biso ba congolais bazela ka muto asala soko sali bango baye mais en fait tozo bundaka tozo continuer toujours au kende to sengi ba chance nyonso ça JFM service partout ya ezali na France na Belgique partout en Allemagne toza toujours en forme to banja au Congo la bloc à base 43 ou toujours chargé plus tard le 15 mars vraiment message na zaki na ngoya wana ça finit ça JFM service en Kinshasa la plus nous merci bobo santé de fret na biso aérien ils a toujours en marche merci zaki JFM service. Voilà. Et loko oyo JFM auti koloba bandeko nanga la meilleure façon d'encourager bandeko na biso bazali banda basepela na mboka na biso bayoka ke tozai pa na biso eza ba mo avantage wana. En quoi est-ce que nous sommes différents ya bapaya? Mais ce qui me fait mal, ce qui n'a ko senga ka évaluation en cabinet chef de l'état banani batoni makambo bazolo ba ya ba passeport diaspora bazakuna ti oyo ya douane ezomata bozakuna mais batu bakoti ko rappeler chef de l'état ba makambo susu zabino mais zaka wana conseiller ya chef de l'état to sali le bino effort ba pesi bino wa carte de service ngaitambwe JFM depuis to bandana ye à part peut-être ba contre-temps wana boko yo kazali ko expliquer moko nana zo plainte te ke o aibie loko amutu o asali boy parce que soki asali loko amabenga mtu aliboso ako banda ko reprocher nazala ka policier ya ba o na sali la ka promotion parce que personnalité nanga est engagée quelque part yango moni soki problème ezali j'ai fait mabenga kanga tala problème ezaboy ainsi de suite. Nalingito Sukisa, good morning, my brother Tambwe. When you start information, let us know. I need to follow up. My name is Joseph Nyimbo. I live in Australia. Je ne sais pas donner avec précision. Tant on a bandaka émission, parce que des fois il est kakan différé, moyen oeba ezate. Donc, eza par exemple, ceux qui ont un message, toko tanga yango sans problème. Alors, je termine. Mbotendeko ezanga na kombo ya Musenge Tambwe David. Comment on va Tambwe? Comme ebele boy. Na Lubumbashi, tozana pasi a na Katanga, tozana association des chauffeurs de remorques, mais tozo
sala te po mituka nyonso bapesi ba étranger ba plaque ya biso ya Congo plus de 5000 remorques bakumba na ba étranger sikoyo to sala nini to kendaki komona gouverneur a déplacé gouverneur de la place et l'autre côté lobela biso soki olingi na benga yo na ebisa yo bien merci ndeko nanga musenge selon ngai ndenge na ebeli mi bekwa mboka misala ya ti chauffeur eza misala mike mike o ezali ko relever na compétence ya ba nationaux. Dis-moi que je me trompe. Mais ceux qui bazui ba mituka ba pesi ba paya il faut baya comme les investisseurs bakoya pour envahir tout moi misala ya batu ya mike boité. Je vais essayer de poser la question au ministre national et transport aux voies de communication. Natunaye oyebi likambo to ebité. Comme ça ya tala na bakolo ba société o ya ba transport wango bazali ko pesa na bapaya. Avant que total la nene nkulu. Hein? Nene nkulu wana bosalela ke manifestation ya ke banome mwana Katanga. Ayebi ango to ayebi angote. Yango na lobaka na batu botika makambo ya tribalisme parce que izaka mwana kwantenda ko sala makambo malamu. Plus 243 9 98 311 332 principe nabiso ezaya que au tindien message oyo e cause à la tout au plus 1 minute na WhatsApp. Mais j'ai vu de comment tindelinga message à 7 minutes na lobi na kotanga ngo erning. Donc message WhatsApp voice il y a tout au plus 1 minute, ça peut nous aider. Merci. Mes condoléances encore une fois de plus à tous les députés pour la disparition de l'honorable Apalata. Bienvenue. Mes condoléances na bandeko bana Kinshasa pour la disparition. Il y a honorable Sapuka Limasi, député provincial, ancien bourgmestre à commune, il y a Kinshasa, ancien parlementaire, il y a je crois 1+4 à Zalakiwana. Je présente mes condoléances à la famille. Il y a Dr Christian, où il y a Bimisi Bokilo na Elilo. Botika la branché, to comme on a dossier Mike Mukebai. Soué Nabiso, Ezaya Kiazala libre. Mais ceux qui a commis libre, par révélation Kozala, Yamakasi. Botika la branché, Tomanani.